ya mawa sango pasi la famille sango ezosala pasi na motema ezosala penza pasi ka ndenge bomona lelo tomemeli bino yaga bitumba tumba yaga bia lobi ba docteur ba lobi ke atikali kaka na 2 mois ya pamba azokufa nini esali keno atikala kana 2 mois ya pamba eza nini ezotungisa ye parce que na kilelo oyo eza mwa pasi pona oloba na mutu keno dans 2 mois ozokufa dans une année dans 1 mois ozokufa dans 10 ans a okokufa ezalaka mwa pasi surtout que ebele ya batu babangaka na bango liwa ezala ba o basambelaka ezala ba o basambelaka te la plupart des gens batu ebele penza makasi babangelaka penza liwa na niveau moko pas possible mais pona yagabi 2 mois kaka Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker a yelibino ba solution ya bien, Gavker a yelibino ba makambo kitoko, Gavker a yelibino ba solution ya kilikili, a yelibino ba solution moko ya bien, a yelibino ba solution moko kitoko. Pona bandeko nyonso o bazobela, yo moko ngana lobaka toujours mutu na mutu, ayebaka nini etungisaka ye na nzoto. Awa mosusu oki kovanda ka mutu nde betaka yo. Soki ovandi semaine mobimba ezalaka mutu na mutu. Ata soki omeli kisi esimbaka nango te yo moko kande uyebi nzoto na yo kandenge ezalaka. Gavker aza wana pona basi azalaka wana pe pona mibali azalaka wana pe na mikolo pe pona bana mike ye azalaka wana toyebi ke kilelo oyo eza na bacouple ebele babota bana omona peut-être sur 5 bana mibale ya bana nde balobaka 3 balobaka te bobenga Gavker na baka wana azalaka penza makasi azungaka penza na niveau moko pas possible na Gavker bika na yo libela olinga te okobika na yo libela na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino yaga bitumba tumba. Ebele abatu bakotuna mama poko memeli biso yagabi, problème nini esali ke non lelo o memela biso ka yagabi. Otika batu nyonso o yakaka na ya tumba tumba. La famille, quand on a lobaki na bandeli, message ici ebimi, docteur a su à lobby pour na yagabi, atikali kana 2 mois azo kufa. O eza maloba nanga te, eza maloba ya ye moko yagabi. Bande konanga ba audio asomo ezali, bino moko bokoyoka yagabi ndenge azo loba.
nga na boyi nanga koloba na place ya Yagabi na kotiela bino bolanda bino moko kandenge zalaka boyoka ndeko na biso boyoka ndeko na bino Yagabi nini azoloba sur liwa na ye oyo ezoya dans 2 mois. Avant na tiela bino ba audio bongo ekozala moi bien na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika bato ya sika pe bakotaka. Yango na kosensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na Mama Lisi Mpitu ya balisi. Bambote na Madame Madrine Mafuta. Bambote nanga kandenge zalaka na yemoko Madame Judith Diampo Visa. Et pourquoi pas Mama Vicky Mambonza. Sans oublier Mama Eugénie Zemanga. Na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Kande na bando beta masolo to yelelo na Yagabi. Yagabi yemoko azoloba. Yango bomona ki mwa silence na kote ya Yagabi ekotaki. Ebele ya biso nyonso ba Congolais to yebaka Yagabi. Mama na biso tumba azalaka mutu moko ya biloba loba. Ye azalaka mwa makambo moko boye. Omona kaka leki. Ye mosusu adpesaka biso ba chroni mama na ba chroni Fatima Thier. Omona ka avandi ye wana koti ba émission ba interview. Azalaka bongo mamikolo yo ayaki koya Congolais, Congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Avant de continuer na moi makambo na biso ya Yagabi, moi sensibilisation kandenge zalaka ba mapango ya koteka yango yo. Ngana lobaka toujours et encore sombela bana na yo lupango. Mokili oyo toza nango eza mokili moko eza na ba surprise ebele, eza na ba makambo mwa kilikili. Soki okosombela bana na yo lupango neti lelo. Lobi to après lobi bandeko nanga ata soki ozate ata soki oza ya kokufa omona ke bana na yo bakotelengana te. Ebele ya bana lelo baotelengana. Pourquoi? Parce que ba parents na bango batikela bango bandako te, batikela bango ba mapango te. Alors de ton côté papa et maman yo landaka biso soki omoni na côté na yo keno ndenge za boye. Bana na yo ozana mwa mbongo sombela bana na yo ata de mapango ata lupango moko banda kotongisa pourvu kata jour okozala te bana na yo bakotelengana na bango te. Yango kaka sensibilisation ba mapango eza nango $350 ya pamba. Voilà. Bande konanga nazotiela bino mwa message ya Yagabi ndenge azoloba to landango na bukebi tokozonga après
pour nous sala moi analyse na biso. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Mondo banga Gabriel banda na hôpital. Eza cher mais kende kana mukanda na yo. Ata wa ya maloba abi kende kana mukanda na yo. Kende kana mukanda na yo. Pour mukanda na no banda ndenge ni. Irene ki dia na nani petite sœur na Clarisse Isaka. Bazwinga vraiment. Hôpital. Na keka na mukanda nanga. Vous avez un visa à 3 ans. Na kena urgence. Basalinga ba examen tout ba pesa nanga non. Après 2 jours na kena polyclinique. Na yepe na polyclinique. Batalinga. Ba esinga na zana mai na poumon. Na zana mai na cœur, na mai na nzoto. Wana ba websa sko ba Irene. Ba esi bango ba bi. Atika ki kana 2 mois. Non, t'es Jésus, sans effet. Ya Gabi. Donc, c'est bon. Atika ki kaka na 2 mois. Nzamba za munene. Nzamba za malamu. Nzamba bimisinga na hôpital pour na zwa visa mbango ke kota pa ans. En tout cas, il y a un papa soko tali exact témoignage moko oyo ngambo kana zwi visa. On a mimona ki pamba na mona ki kendo makamna le kozo za la monde à part na zwa visa te. Ba ebisi Clarisse na Irene ki dia ba me menga na hôpital. Docteur wana comme Gabriel. On irait nzamba koti na kati na ye alinginga makasi alobi akokende te. Nazoke ko solo na ba cardiologue. Akobima wa te. Atikali kaka na 2 mois. Wayambo yebisinga abima don Nathalie ya Gabi azokosola tina ndenga azokezwa bien. Il faut yebisa ya tina zo ya suna sali 5 pas. Na okokate Addis Abeba mulai nazo kokate na esi bango po pesa nga kiti heureusement nakutani na mwana ndeko na ngai nakutana mwana nani bana bandeko na banoko bilanga amatadi nakutani na ye amoni nga na okene wala leya sa koma ki kuna nga na okokate leya singa gabe na oluka pesa na se soulager do leya zo kene mbangu banga zo luka pesa kota se soulager nga na zo don Addis Abeba debi kaneza mulai nazo kokate ndeko nanga na simbinga bisena bi presque na kokate azui abendi mamo ba kiti wana banjo pousse anjo tindikanga ba ese ba bina meza musana otabi meno bozo muna mutazo kokotambola te bona bazana ba fauteuil te ya Addis Abeba Addis Abeba ya biso zo nango mukuse ata mbate meza mulai si ozomona azo tambwisanga ye moko ti baye kobenga bato la baye bazwi ngai bandi kotambwisanga ti na ye donc ozomona makambo na ngai chako ezoleka kaka pepele bazopozenga baquestion te bazotuna eloko te nde bapasolaki la tokomi na nini wana bazwi babiloko baleya bafungoli bazwi ya bandeko na ngai na bafungoli nga bazokipe bakoli na nga te tina telemaki bazotuna nga mpe eloko te ke madame lakisa mpe ya yo naibisi kutu mwana biso ozo mwateke baotuna na bango te zwa kolina nga lokwa yo basi bakangi yo zo pe kolina nga bimana mwana so bazi kolina nga bimana nga komisi ko kozela leya ndiko bongisa biloko na ye ti batuni naibisi yo eza eloko moko o nzambe asali pona nga nzambe ya Bolia Omer Bonwa en tout cas papa nzambe ya Bolia Casimir nzambe wana naza mkona otikete soki nazalaki na makambo mabe soki nazalaki na kindoki soki nazalaki kokota banganga soki nazalaki kosala bato mabe me naza na bomoi te je te dis docteur wana alobi atikali kaka na 2 mois Jésus-Christ docteur Gabriel Amundele fo mona ndenge alingi ngai atindinga bokende na ye soki pesa na esaki na esaki na bino pesa ngo moto kulora ngo moto ne na sama beleboy bakei nanga kuna mabe bazo azolandela nga on dirait nzamba zana epembe na zotinda esala boy ba ireni bango donc bango bakei na tika na sima na leli na boyaki bango bazala na mafusa na mutema donc voyage nanga oiza miracle tango na lali kuna na hôpital ba soigner nga butu
donc na comprendre te chambre mosusu bakota bongo te basoigne nga butu chaque na ebisio na baye kokutanga na telemi na okele toilette babinanga elikumemisa biso ngambo awa na siso tafi koko telema te bango bazobanga eta na nga mais ngai na ndenge na nga moko nazo comprendre te qu'est-ce qui se passe parce que bazobalanga otamboli yo moko to ambulance yaki kozwa yo ngabi te na yaki nga moko bazokamwa vraiment mindena na bazokamwa balobi basoli français donc bazo ezolekela bango komanga na tamboli nga moko tina hôpital ambulance yaki kozwa te donc tozomona nga butu batraiter nga malgré mwani nango ebimaki cher vraiment na remercier choisi matata nzamba pambola ye nzamba pambola boss choisi matata et puis atika kingate moi facture ebimaki likolo merci beaucoup choisi ba matina social ba sololi social et futelinga katikati vraiment boss choisi atindelinga pe mbongo et pas migenyema vraiment pesi bango nyonso mbote voilà donc o etikali wana donc to bundana nango kaka même donné naza we na otambola pepel au moins les jours quand abimi hôpital na keinga motoke ko luka kisi ba singa kisi ya 6 mois traitement à 6 mois babi faut somba kisi ya 6 mois o na somi tous les de totambola ba pharmacie naza pepele na mibosani kutuke naza ko kusata dipate na mibosani na matipe bescalier tindako vraiment donc oyo ngana koloba immeuble te ndako te voiture te nini te noesaka nzambe merci pour na souffle de vie na église na ngai ya bima kemi atikaki nga te titulaire na biso ngiringili de Gaulle atikaki nga te chef de paroisse na biso ngilingili et mon enfant Gaïta Kiseka l'homme de Dieu atika kinga pété biongo nani Jacques pasteur biongonga grâce et patika kinga te pasteur Yannick donc na zako benga mingi vraiment nani prophète Bolia Tito otema mignon bango basape en France vraiment et patika kinga te donc atika kinga te au mona kin na coach hôpital na lali voilà na bandi to tukoyoka moi message sur témoignage ya mama na biso ya Gabi tumba bandeko nanga mokili lelo eza nango kaka na nini na ba surprise ebe Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.